Bosangani ya cash PFCC bozali kokende na bokabwanite ya nolaki lobiloleki président Félix Tshisekedi na Brazzaville simana masolo ya mikolo mibale na Denis Sassou Nguesso. Bayi FCC na cash bazali kosolola pona kobongisa elobaki Félix Tshisekedi. Masolo na Sassou Nguesso matalaki pe kimia na katikati ya Afrika bokonongono pe boyokani kati na mboka mibale. Baye bazwaki etumbu ya mibu tukumi bale miaboloko to misala makasi pona liwali ya nkondo président Laurent Désiré Kabila babimisami. Etumbu na bango ekitisamaki na mikano miangolu président Félix Tshisekedi azwaki yo mokolo mwa lipanda. Basusu lokola Edi Kapende Nono Lutula pe Leta Mangasa etumbu na bango ya liwa ebongolami na boloko ya libela. Police etiamaki bisika mingi na Brazzaville pona kopekisa botamboli société civile bengisaki na tina ya kosenga botikami bwa Jean-Marie Michel Mokoko. Opposant oyo azali na l'hôpitalo utomposo moko akatelamaki etumbu ya mibu tukumi bale mia boloko sima na kosambisama pona kozomba na minduki pe koluka kokweyisa bokonzi. Jean-Marie Michel Mokoko awelelaki bokonzi na Denis Sassou Nguesso na maponami ma 2016. Lingomba la muka lisengi bato kokita ebele na balabala na mbela ya ba mouvement citoyen au mokolo mwa le 19 juillet. Comité laïque de coordination Lusha Filimbi pe Mangomba Masusu etikaki mokanda ya koyebisa mokambi ya engumba Kinshasa pona botamboli bwango. Mbulamatari epekisaki botamboli bonso pona état d'urgence. Mbulamatari ya ekolo Congo démocratique ezali komilengela pona kosukisa état d'urgence le 21 juillet. Mikano mikopesama pona yango.